Nzambe azali toujours na motema monene na patient, mais moi ça comprendre raté. Parce que moi si comme na major mo boya comme ko vivre nae major comme ko yati na ndako tina ndako libala major tina ndako libala pasteur azali ko tuti na chambre mais abima na chambre comme là na salon oh donc pasteur a comme epena na valeur li souter na kati ya ndako wana tokolo ba ka mvutima ekotaki na kati ya ndako bana oyo bazui lelo ba problème lelo ba kufi lelo baza bana oyo passer abokoli bango azui bango bana mikie de bazui bango bana mikie ye muta polisi bango atangisi bango ba classe pasteur passer azara mutu azali na bosui o bayebi lelo ti passer te soko moni lelo ondimate ke ezaye toza batu lelo ozwa mbongo soko ningi mwasi na yo pour partager pe na lelo au PC pe mbongo bi ke mwasi nanga travailler ça la ba faire exacte que soki lelo au PC mwasi na yo mbongo tanto mwasi akoma boumbo na yo okoma boumba mwasi ezala raté mère le salaire de péché c'est la mort so yo ça mabe ma pe ko futa vous comprenez péché wana ezalaki na mama soki yo sala mabe futa yo nde tozana yo boye so yazo sa mabete so ye kuna yo sa mabete ne mabe ngo ifo pona kaka ya libumu oyo mabe ko na libumu te parce bana wana ye mutaboko libango to kaboli bango to baza ko boko la me baza bana yo te ko boko baza bana yo te me ko tala pe bana ngozi bango na ba ajinine so ilelo mabe moko boye mama ko mosala mabe moko boye bana bakomi kokota mabe na yo soki kanda nzambe yepe kanda nzambe onde na bambeli bon kanda nzambe pe ko ya lelo ya za mosena nzambe yango to lobite bana banaye bakufite mais bana mbanda bakufi ya zaki révélation ya nzambe kutino place akendaki la révélation ya nzambe elakisa yango nde kutino ya kana ekisasa place lelo kutino azwa wana na victoire ezalaka place yende mutu nzamba lakisaka eke kutino ozozwa place boye ezaki ba o bayibi soir papa bonjour bonjour maman okoki ko se présenter na ba réunion so o bazolanda ona minute oyo oza nani kombo nani kombo la ngai sampayo naza moko na kati ya matonge abeti na viva la musika kwa papa Wemba donc na koli na matonge na botami na matonge nayebi mingi ya matonge quoi so moni na ye tina fan de siko et seki donc makambura esali biso to pasi ya bato pe toyebi yango moni ke esali kaka photo lobelango parce que so to lobelango te bato mosusu pe bakoka comprendre te baoyo baza sikoyo te bazoyoka yebi kaka kisasa moto na moto ayaka na makambo na ye na bainterprétation ya bamakambo ebele quoi alors bon ndambo nga pe na yebi yango nga pe na partager na baninga mosusu pe o bayebi te merci beaucoup vraiment papa tozo banda penza tozonga na na sima avant to kota lisolo ya mère oyo papa pasteur Mangubangasa autaki ko boma nani mwasi na ye oza femme légitime na ye na bana mibale il paraît-il pe na minute oyo grand sœur ya mwasi auti ko kufa avant to kota yango yo yebaka pasteur Mangubangasa na matonge oyebaka ina ndenge nini réputation na ye na matonge sa ndenge nini bon pasteur biso to yebi et pas pasteur Coutinho malgré ça tozali bana mike mais azape bana na ye batanga pe na ba petit sœur mosusu na ba école moko pasteur azali mutu abotami awa te pasteur Mangubangasa abotami awa te ye auta libanda ya mboka pasteur Coutinho mutu ayaka na ye tanga ye na ye komi na église azalaki lokola bato babengaka bandoko interpréter moi lingala pasteur Coutinho soado bazali interprète quoi azalaki pena mutu oyo azalaki na bonzambe na kati na ye lisolo na obeta oyo bayebi pasteur wana azalaki pena mutu oyo na kati ya lisolo ya bonzambe ketan tobi na kati ya lisolo ya bonzambe ça veut dire bonzambe ezalaki kati na ye abandé ko prier makasi azana batu même o lelo bazana bamboka mikili
oya sambelela pa bango bamona pe ba résultat moko ya bien donc nayebi na makambo nzambe vraiment en tout cas lokuta mabete mabe ko kozala mais na kota makambo bonzambe nayebi vraiment ka bonzambe azalaki na kati vraiment ya bonzambe asala mingi ateya ebele a délivrer pe belé bato pe bapambwama pe mingi na sima na ye selon badio ya bato balobi pasteur azalaki pasteur moko puissant azalaki na bambongo ebele mais apesaka mwasi na ye mbongo akoma femme d'affaires akendaka ba Dubaï ba Chine mais lelo pasteur akweya toyebi te yo mutu oyebi vraiment histoire vraie ya pasteur est-ce que makambo wana eza vrai? Oui, pasteur azalaki mutu azali na makambo azalaka na mbongo na ye azalaka na mwasi na ye liboso po bazalaka na ye ntango azalaki pa Coutinho bakabwana na mwasi na ye mwasi akokende poto kendaka na bana oyo ya kozoza lokola deuxième femme azwa ye abali ye afutela mpe awa na lokolama bafuteli mpe ne bakofutela mpe na mateba na mateba kuna eza lopango akofutela eza ya pasteur te mateba eza lopango ya pasteur te eza lopango akofutela pasteur ti azwi mwasi wana azalaki na ye bana oyo bazwi lelo baproblème lelo bakufi lelo baza bana oyo pasteur abokoli bango azwi bango bana mikie donc bazwi bango bana mikie ye mutu akolisi bango atangisi bango baklasse pasteur pasteur azalaka mutu oyo azalaki na bozwi oyo bayebi lelo ti pasteur te soki omoni lelo ondima te ke eza ye toza bato lelo okozwa mbongo soki oningi mwasi na yo okopartage mpe na ye lelo opesi ye mpe mbongo bike mwasi na nga travailler sala bafaire eza te ke soki lelo opesi mwasi na yo mbongo tanto mwasi akoma boumbu na yo okoma boumbu ya mwasi ezalaka te pasteur azalaki c'est vrai azalaki na bambongo na ye asungaki mwasi apesaki mwasi mwa bafond ndenge ezalaka mama mokende ba Chine kende kosomba biloko azoteka mais na bamoma moko boye père akoma neti mwa négligé moko boye devant mère akoma ko négliger papa abanda négliger par rapport à quoi? Bon, par rapport à quoi moni côté négligence par rapport neti ya ko négliger wana nde peut-être na yebite pourquoi banda ko négliger mais ko négliger lelo yo ko kango lelo na témoignage ya ye moko père terrain ndenge ya sambaki mpona kolimbola bato ke wi elekaki boye ezalaki boye mpo tokóma lelo na bapoint oyo mare akomaki comme si kodéborde respect ekomaki mankima ekoma eto na ndako mankima ane ekomaki parce que ye mama aleki papa na mbongo par rapport ke ye mwasi akendaka bachine badubai asalaka baaffaire na ye yango wana komo manke mobali mpo mobali akomi na bese bon eza mingi mpe koza bongo mingi eza kaka ke wi mwasi ntango azwi mbongo amoni ka change akomi na niveau mosusu akomi esokipe su na mobali na ye te même kolia pasi akomi kolia na mwa bapasi même bana oyo abokoli bakoma même molongo ndenge moko na mama na bango kofinga pasteur comme si kobeta ye oui komenacer pasteur pasteur akenda même ti kokende na la police kopesaka toujours baréglement ndenge barapport ke boye makambo ndenge ezoleka na kati ya ndako me makambo ya bolingo ya bato ye nde balobaka bakotaka te kua leta akotaka makambo ya bolingo ya bato te atake ke aza lisusu mwasi oyo abali dans l'état akopesaka conseil naza na droit te ya kokende kokanga mwasi te tokangi yo mpo ya nini ozoniokola mobali no akosala yango te lokola aza patient azali mosali na nzambe azali toujours na motema monene ya patient mais mwasi akomprendaka te parce que mwasi akomaki na major moko boye akomaki kovivre na ye major akomaki koya ntina ndako tina ndako ya libala paster azali kutu ntina chambre mais abima na chambre akomaki kolala na salon donc paster akomaki mpena na valeur lisu te na kati ya ndako wana tokolobaki envoûtement ekotaki na kati ya ndako bana oyo abokoli
bakomaki komenace pasteur kobanga ye te kofinga ye même kosimba na mwa nzoto na ndenge makambo oyo ye ya mpasi ya liwa oyo ndenge selon explication ya pasteur ya témoignage na ye ndenge alobi ke mwasi na ye pareke atiela ye kisi na biloko parce que ndenge biso toyebi pasteur wana na kotala ye boye na kosamba na ye ozomona kaka mutu esprit na ye eza so bien te ke na bafaçon azalaki omona kaka mémoire ya mutu eza déjà ya kobeba mémoire wana peut-être baby par rapport ke ndenge achubaki bambeli osaka kochuba mutu mbeli koboma wana te mémoire ekobeba kaka te mpona ochubaki mutu mbeli te mémoire ya mutu mpe ebebaka na bafaçon ya mutu bazovivre na ye na makambo so ozosala ye so ozosala mutu mabe mutu wana aza na motema monene aza na baréaction moko te tato ya kosala mabe mutu mpe akondaka na susi mutu mpe abelaka na susi mutu mpe akufaka na susi kokufa kobela ezaka te fo baboma yo non na baparole na baaction oyo ozosala lelo par exemple tokozala na esika moko so ozosalanga mabe nakozwa lelo AVC ekomemanga mpe na liwa nakotambola mpe na nzela na wakati ya prince mpe bakotutanga na nzela okokolala mpe pongi boye mpe osanti mpe lomi na ntongo olamuki te eza na bafaçon ebele tokobenga yango so tolobi tofandisa yango na liloba moko tokobenga yango etika bazuwa bapasi pasi akoma neti na bazuwa bapasi na motema telema aza mosali na nzambe akokaki kosala mwa baaction moko boye te mais neti makambo eye makambo ndenge eye komona ndenge événement oyo na ndenge passe ti bayani aye na terrain balaitisa ye bilamba parce que na monene na ye kotala ye na ndimi teke pasteur akoki kosute mire mpe mbeli wana ndenge so otali ndenge façon bana basi wana balali na bapota wana ndenge ezolakisa me mbeli oyo tomonaki na terrain obi mbeli bino basi bolambaka bambeli oyo ezalaka boye liboso ezalaka na songe te minu nango ezalaka na se nango oyo bakataka bamatungulu banini bambeli soki bakotisi yo awa na tolo ezalaka deya mikuwa ozo comprendre mais façon mbeli wana ezolekisa mpenaki ezalaki baonete mbeli ya basoda mpena osentir ke batiaki moto aforce boye donc bazokata sikoyo ndenge ozoloba ni eyelakisaki pasteur ye moto abomi te bon ndenge ezolakisa na bafaçon pasteur asambeli na bafaçon mpe nde tomonaki pasteur moni so obomi moto tomona meme na bafilme ya mindele moto aninga aboma motu na mbeli alati gant mpo ani mpo batrace emonana te omoni makila omoni akoboma motu moni makoboma mutu eza déjà koboma mutu eza déjà makila te ezala ta parce que eza deya basomo koboma 1 2 3 4 eza blague te c'est pas facile eza facile te est-ce que omonaki bibembe na bapota yango oyo ndenge esalaki bana basi bibembe tomonaki parce que tokendaki na mateba tomonaki yango bibembe elalaki kaka na mateba na to bakendaki nango butu bawelisaki na te tomonaki na bibembe ezalaki wana bibembe ezali parce que avant bembe kende faut mbi la police eyati esala constat ke ndenge nini tomona yango bakotutu leo na prince awa bato jamais bakolokota bembe wana mbama lobo ozala bato oyo bayebi yo tanto koyaki na quartier na yo nde bakorapidité mbambako tomona ebembe mosu ekufi na prince bo mais bato bazotala pourquoi bazela la police mpo la police eya esala constat ke ndenge akufi ndenge nini esalami c'est ça non ezalaka bongo alors ti esalamaki bongo ye moko nde moto akendaki ti la police ye papa ye moko akendaki komitika ke tala ezalaki na mama akufaki mwana mwasi oyo akufi mwana oyo akufi wana d'abord azalaki mwana oyo abande korespecte na bapere na ye te na ndenge ma te oyo akufi te oyo ya mwasi oyo akufaki na mama na ye nani oyo auti kokufa lobi ezalaki 3 mais moto oyo aza na hôpital oyo ya mobali azwaki mwa choc na lokolo yango nde ya mobali sikoyo selon batémoignage nde biso touti sur le terrain balobi papa mwana wana ya mobali abandaki kopekisa papa atika kobeta mama atika kochube bambeli nde papa akataki siko mwa oyo ya mobali wana pota na makoko non ezaka baleson ndi na maloba ngo maloba eze famille nde balobi makambo famille bazoloba mais normalement moto akopesa témoignage sur bien
eza mwana na mobali oyo bazoluka eti sikoyo babatamisi na ndako babeza mwa muke okoleka bakobatisa mise na ndako te tako famille ezoloba bongo eza likambo oyo bazoluka mpo baluka solution parce que bato basi bakufi obomba ye lisopwani ntango ma ese sopani na moment oyo motu to aza mposa efa yeba vérité c'est ça non donc moto tout aza na mposa koyeba vérité mais depuis mpe makambo oyo ebandi famille ya papa mpe ata motu moko te aye kose présente mais ye aza na famille te normalement logique aza na famille na Kinshasa mpe na famille na Kinshasa eza te ye bauta na ye nde libanda kutino nde moto azwa ye libanda wana à l'étranger to kaka na baprovince na biso kaka na baprovince na biso ye bazwaki kaka na baprovince na biso ye aza na famille te aza na famille te ye azalaki révélation ya nzambe kutino place akendaki la révélation ya nzambe elakisa yango nde kutino ayaka na ye Kisasa place oyo lelo kutino azwa wana na victoire ezalaka place ye nde motu nzambe alakisaka ye ke kutino ozozwa place boye ezalaki ye oyo bayebi histoire wana papa wana nde nzambe alakisaka nzambe moto alakisa ke ozozwa place okozwa place moko ya monene boye azalaki mpenza motu oyo azalaki na kati na bonzambe ya vrai na ndenge ya lokuta te ya solo soki lelo makambo ekomi boye eza kaka baetamboli ya bamama na biso mama nde atambolaki mabe moto oyo asungi yo okomi lelo konéglige atali siko place awutaki na place olela akomi bon lelo soki moto abomi moto efo tomona mpe mwa batrace alataki assemble ya Varese makila emonani te makila oyo aye moko ke moto omonaki elamba ebebi ata na makila motango oboma motu me elamba oka yango yakendai nango yango akimela yango na la police oui parce que makila elamba balatisi elamba ntango aosamba nde motu balatisi elamba bana bayeli pantalon na chemise balatisi na miso ya bato alata public alata public biso ndenge selon badur na ndenge ozolobela eyelakisaka papa wana aza na innocent aza na motu moko abatami na nsima ya liwa ya bandeko oyo bauti kokufa omoni selon nga parce que toza bato na témoignage ndenge passer alobi na témoignage ndenge passer alobi toza bato na témoignage ndenge passer alobi toza bato oyo eleki na butu tozalaki te wana c'est vrai tozalaki te mais na selon témoignage na ye ke ndenge mama azalaki na mobali ya soda bayaki ekomai neti ke bazoluka ye baningi kutu batya ye mbeli ye esa neti mo ezalaka baningi batya yo kosa neti kokima boye mbeli ezwi mwana na ye ya mwasi ndenge ezwi mwana na ye ya mwasi ye akomi koluka akima na ndenge asotaki mire maintenant oyo elekaki tomonaki te mpe tozalaki te wana eza selon badira papa ya papa Mangwakasa ndenge alter asali témoignage na ye ke ti makambo même ti mwasi na kufi ayebaki te ke mwasi na kufi aye koyoka ngo akoyoka comprendre mais eloko oyo ozalaki te tokoki kopesa nango témoignage te ke wi namonaki obe namonaki te wana eza d'abord eza péché parce que tozobeta oyo selo ebimi na monoko na ye tozotala mpe na biso mpe bato na bafaçon na ye na papa yango komona ye boye koboma 4 personnes kotia bango bambeli eza facile te ata meme ezalaki na butu po moto akufa na mbamako te comprendre na ndimi te mpe ke na kati ya ndako yango pongi yango yo so oza na pongi nga mpe na pongi koganga déjà motu so tie déjà mbeli boye tia ifo ganga tokoza mbeli ta ifo ganga ata nazalaki na pongi mais na oganga mais siko koganga yango abanda na nga abanda na yo abanda na ndeko na nga kamera bango te bachaki mo eloko mo ya mabete elangusa bango po baboma bango akotia bango neti eloko ya kolangwa neti na sansi nini tolanda mwa mve na biso Koffi Olomide aloba mutu oyo ayaka koboma mutu ye nde ayebaka te ye nde ayebaka ke kala te songola kokoma ebembe nga nde mutu so naza koboma nayebi ke yo nde kala te okoma ebembe yo oyeba te drogue yango otiela bango na nini enteta bana bandeki kokipe papa te mama bandeki kokipe papa te akotiela bango drogue yango na nini oyo ekosalaka lelo balangwa bango tu mpo baya koboma te
Si quoi papa peut bakatela qui est peine il y a 20 ans, 20 ans il y a prison, bah tu pena 20 000 $, il faut afouta avant de la prison. Wana bakatela qui est eraza, batumi balé bazaki na liwa. Ah ce que batumi balé les sous babaki sami bakufi. Bakufi. Est-ce que bakobaki ça peut peine mususu likolo pona ya batu ya ba omi balé ba uchu kokufa na sima. Bon mère nanga moni maka mususu. Ndenge ga baloba chamutu chanzambi. Kota déjà père déjà sakoli. Neti bambongo wana aozana ngote lelo ya ofuta. Loba baye o ya sunga nde bakoko zala ko contribuer. Azapela ba passer o ba yebiye. Avant makamone leka neto yoka ba makamususu. Et pas que ba proposer que sur l'église moi il fallait ga ya ba pesa mutuka banda kozala place wana sambela. Da mama solo kaka. Nenga kei soki ezali ye mutu asalaki yango nzambe azomona ataki abelelaka nzambe soki ezali ye te nzambe akobundela ye akobimaka libanda ata bapesaki ye 20 ans 20 ans mpe ekoki kokokama ndela azalaka na prison lelo abima soki oza innocent obima soki mpe lelo liwa ya bana na ye na ndenge ya mwasi na ye bakei libota ndenge ekei boye soki eza ye mutu asali yango akofutaka masupu ayipa kokufa mais soki eza ye te ezake lelo na makambo oyo epasaki na palais ndenge banda kovivre na mwasi ndenge mwasi na bana soki eza bongo ke ezali mpena réel ke mwasi na ye abande kosala bongo na bana banda kofaire souffrir ye seke eza pe na ye nzambe afuti eza kaka bongo mais soki totali mpe histoire yango bien par rapport ya famille ndenge tokitaki na famille balobi deux filles o bakufi wana baza bana ya mama ayaka na bango na libala mama na papa mangwangasa baboti bana misatu mais na liwa wana nyonso ya bato bakufi ata mwana moko te ya papa mangwangasa babomi ye bango nyonso baza en vie kaka bana ya mama wana nde bakufi soki ezalaki supposons soki ezalaki bacriminel nde bakotelaki bango na ndako babomi bango pourquoi babomaki bana ya papa mangwangasa te baboma kaka bana ya mama wana mère le salaire de péché c'est la mort soki osala mabe makoki kofuta oza comprendre péché wana ezalaki na mama soki osala mabe efuta yo nde toza na yo boye soki azosala mabe te soki ye kuna azosala mabe te ne mabe yango ifo pona kaka ya libumu oyo mabe ekopona libumu te parce bana wana ye mutu abokoli bango tokaboli bango okokobokola me baza bana yo te okoki kobokola baza bana yo te me kotala mpe bana yango ozwi bango na baage nini soki lelo mabe moko boye mama moko mosala mabe moko boye bana bakomi kokota mabe na yo soki kanda nzambe ye mpe kanda nzambe yango nde na bambeli bon kanda nzambe mpe kokoya lelo yaza mosali na nzambe yango tolobi te bana bana ye bakufi te me bana mbanda bakufi sikoyo mpo oyeba bana mbanda bakufi ndenge nini bakufi na mbeli biso bakufi na mbeli mais eloko nini esali ke mpo abana na ye bakufa te mpo na bana bakufa eloko esali soki otali bien eloko esali eza papa na alongoli kaka trace oyo ya mama wana amonaka eloko moto oyo ya mama wana pembeni na yango alongoli bana na ye mibale seki mabe ezalaki na kati mabe ezalaki na kati kwa bango tu bazalaka bana papa atali mingi makila na ye aprotéger tokatisangana tosalaka mpena blage na eloko na te mwana oyo boti mpena makila na yo mpe loba kosunga yo te mais mwana mpe mosusu oyo lokoti na balabala mpe loba kosunga yo ebele batikala bango bahéritage ebele mpe bazala na notion te ebele batikala bango bahéritage aza bana te kaya mosusu ke papa moto aboti propre te natali ke mwana nazwaki me mwana wana azorespecte nga mwana wana aza bien mwana wana abangaka nga mwana wana alingaka nga susaka bazotikela mwana mosala patron azotikela kutu mbwa héritage héritage nanga natikeli mbwa héritage nanga natikeli mwana mosala mpo na nini mpo bafandaki bien bongo sikoyo soyo banda kosala papa na mabe yango nalobi koboma na mbeli tomonaki te mpe tozalaki te mais toyei komona yango ke bana bakufi mais sikoyo bakufi ndenge nini mais sikoyo na bafason ya bakokufa wana na bafason ya bambeli wana na bafason mpe komona paster donc toza bato
hein donc ozomona ngo pendeza moi suspect na ndenge ya beti bisolo na ke major mobile azaki moi ça comme na mobile soda toyebi ne soda vivre ka biso nyonso toyebi mutu nyonso soki alingi ko se défendre azoka mingi par na ye soki yo ozo se défendre tam susu makambo boyo sali okozwa mingi par na yo okolinga obimisa ka mususu wana abima mabe yango wana pasteur selon kosamba na ye ndenge ya sambeli ye asambi na ndenge na ye azupe par na ye yango wana ba version ya ba makango ebimi ba version ebimi belé bon toboyi te passer pas ko boma passer pas ko sala boy pourquoi mobali soki pe a remarqué que moi sine akomi na banzela mususu akomi na ba makango pourquoi pas balekaki na divorce po na bakabwana tina niveau ya liwa ya kochuba na bambeli pourquoi pas divorce te po ni pete que maman pa boyaka Maman comment qui na niveau na za interview moko na nini na ocho sala funa na résidence maman a ko expliquer ndeko ne alobi na za na poste ya divorce a expliquer ndeko ne neti vendredi samedi na butu na ba 22h 23h nde papa abomi mama to boyi te mère to za no parler moko mobali ka te mutaboya moi si pas boya mobali et là on dit pesanga que moi si petanga ningi sou passer te ça va na tiki londa ko bena kenanga na kaya mariage mais procédure rebelle au moins siko lokola ya za mosala nzambe yango bango ninga na été quoi kena sala bon koboma nde ya bomi tantôt pe abomaki na pasi tantôt na makambo ndeke lié to ke na na mabongo akoboma pe tantôt na makambo ya zomona ko za motema to lo bango be motema ya sanduku te motema za sanduku to ko boma pe na pasi ba douleur makambo zo sala pe o barré na ebito so na ba époque mobo na tanga kala di solo mobo yo kaka o mona mo mobala bomaka bande ko na nzeta liboka na ebito so yo ka ba masolo mobo bakala wa boma famille na ye abeti maman nzete abeti ni na ebito so yo ka ba masolo wana donc ba kandeza mopaya comme si peut passer à cause salango mais asala on na biti nini na biti ya passe ya ba choc na ba façon maman ba no sala tant que maman ba kaza mo salibala pourquoi ko sala bongo ba senenge za bongo ba sa mabala pe mosusu pe to mona pe lelo ka wite na kangi pe bilonga na kei na alongo na pembeni sika mona yo après komi ko landela makambo na l'état za bongo te solo Monique pose à la libre mais tant aux ningaka ko boya otika mais bozaka isika moko moteka ke mabeya vraiment tout comme cochité vers la fin de l'émission na biso et là vraiment pas si famille o ndenge ba donc liwana no ya mutu moko ça la pas si mais comme on a liwa ya 4 personnes famille mobimba olela nani okotika nani donc eza vraiment pas si mais to comme na suka émission na biso conseil nini okoki kopesa na basi ya mabala o bazo continuer pe kotambola mabe ba pasteur o pe bazo à jour mabe bazo sala makambo elongo bani te par rapport ya maloba ya nzambe o bateyaka bato na église conseil nini oyo okoki kopesa bango bon conseil nga na kopesa omoni mère nanga liwa ezaka mpona koboma te na mbeli te na munduki te liwa ezaka bafaso ebele omoni nga nde tozalaka biso minti mbala oza boye oyebi kaka kende tozalaka ozwi mwasi oyebi nakende na hotel okoza mpe na mwasi okende na hotel mais mwasi na pas eu problème bakandi oke prison ozo comprendre ndeka biso ba jeune to vivaka na chéri na ngambo toke to ko foot hotel bokepe na hotel boy bokepe na hotel musu pe mwasa kangami ozo comprendre ba yepe bakangi ko ti prison toza bato soko moni mutu apesi yo valeur na vie il faut pesa pe valeur koninga te na vie ko pesa muninga pasi parce que tant yo ozo sala eloko ozo mona ngoza bien mais ozo e ba lobi sorni ko yate mutabali yo azio apesi valeur oye na bana na kati ya libota ayambi bana na motema moko abokoli bango bana bakoli mais ozo peseka valeur te yango conseil na pesa faut koyeba kofanda surtout bino ba pasteur bino mutu ozo te ya biso faut bozara ekenge ndenge papa mbaloba ke kenge ko luta nyau so oze kenge te na vie osimba touche eza bolingo soki esimbi te tika
Ce que Simbite Tika, Koningo Kende gauche à droite, c'était pour y remémorer toujours Makam. Lobi Makam Moussou, comme on a Moutou Moussou, c'est l'autre Kaka. Maman Moussou, on a Zofinga Moana, et Bembenayo, Okufa Tako Kufa. Maman Finga Gina un sentiment, mais esprit Wana, ya Moutou Amabe, et Lati, moi na Kenebo, tout est na prince. Bazongeli Mamad. Au moins, il Finga Moana na Kufa, Belé Bazala ba prison bongo. Yango conseil to pesa na ba maman na ba papa surtout na ba sena nzambe bino mutu ote ya biso bozala rapé mitema minene soko mono ningi mwasi même obalaye même biso ba passer te biso ka biso soki na bali mwasi na moni kezo simba te je laisse na tiki il faut que tika pas problème ezala te vie esuki te et pas na ye pe bandi pe et pas na ye te to ninga te to ke na gauche à droite parce que ba gauche à droite wana yango créer la rabatu ba problème yango lelo moni ba nebele ba komi ba fazer ba nebele ba komi ba ndoki ba nebele ba komi boye pona makambo oyo ya na ba foyer soko ningi muté simbité tika ezate pona ko boma po soko bomi ozano litomba te pa biso tu to kufa yango conseil mi na opesa il faut to za motema munene esprit et fait zalaka moi si akoyi ko lekela yote mobali pa ko lekela moi si te yanke na bolingo zalaka te yuma pe na bolingo azalaka te toyaka mpona kocompléter mais ce que simbité il faut kotika tala lelo nde passer na biso akokoya na baproblème ya bambeli baproblème baliwa libote esili mpona nini kozanga motema monene yango lelo na osenga kaka soki eza ye motu abomaki na mbeli balobi obomi na munduki okufa na munduki obomi na mbeli okufa na mbeli soki ye pa bomaki bango abomi libota na ye tanto pona bazuwa na ye ye pa okufa kaka ye pa kokufa kaka mwa bambote na bato mibale baoyo balandi yo na moto akosepela vraiment na émission po acontacte yo akoki kocontacte yo ndenge bon napesi mbote d'abord na yo grand prêtre mère merci beaucoup mpe napesi mbote na caméraman na biso afilme biso Petit Jésus mwana nzambe oyo bato bayokaka mpe batosaka napesi mbote nanu na petit sœur nanga Magali lo mama napesi mbote na ve nanga Bulmich napesi mbote na batata mwasi nanga nyonso tu ya famille sa mama Gertrude napesi mbote tanti Lili napesi mbote napesi mbote na Martina napesi mbote na ve nanga Schengen grand prêtre napesi mbote na ya Mary Jo na Londres napesi mbote na bayetu bakolanda émission oyo eza nango polémique te eza nango te ke pesa mutu place mais ezaka tozwa nde mayele surtout biso mibali kwa biso nde toningaka fo tozalaka mayele eloko so ezosimba te tika na yo po éviter baproblème ozala kimia na vie nzambe nde mutu apesaka mwasi tant tobotamaka na epa bamama na biso tozalaka bamama na bolingo te bolingo nde eyaka mpe esilaka tozalaka motema monene surtout bino bapaster fo bozalaka motema monene makasi balobi te ke so oza paster nde ozala motema ebende te na bolingo motema ebende ezalaka te biso tu tozalaka na motema moko donc ntango ozosala mabe yebake mabe kezongela yo. Merci beaucoup vraiment ndenge acceptaki koleka na émission na biso donc tokomi na suka émission na biso donc lisolo oh vraiment esali biso pasi pe mawa kobungisa bandeko ebele boye na famille moko nani okolela nani bakolela nani bakotika nani olela bo eza vraiment pasi bandeko na biso.